Voilà, fidèles téléspectateurs, merci partout dans le monde. Donc, vous êtes branchés sur votre chaîne de réveil, Show TV. Donc, c'est à travers de votre émission Show culturel qui est toujours là pour vous cultiver à travers de votre humble serviteur André Chitala. Na kiti lelo na de bonhomme, na yekobeta masolo, na équipe mobimba Show TV tozawana, devesi lipasa, lipamoto, bakangi masolo vraiment match eza kitoko. Toyeko beta masolo lelo boko découvrir parce que na yebisa kabino TV za radio te awande bisika toyeko beta masolo na yebisi bino ke na ye esika frère David a répétaka na groupe na ye mobimba frère David boyebi bien na yambaye la fois passée to beta na ye masolo na plateau mais cette fois-ci na loba ke non na ko beta masolo toujours kaka na plateau te na salle descente na ye ti place o ya répétaka parce que studio ezali esika ya répétition te. Répétition de bisika baye baka travail à musicien. Yango na ye poto ye bandenge ni masolo zelek. Muto azo soutenir émission Show culturel Marius Kankou. Vraiment na des bonhommes, vraiment garçon moko ya bien, garçon solo ka kitoko merci. Nazo kende parce que TV za radio teto beta masolo bo découvrir, c'est parti. Tout va changer au Congo, tout va changer. Les choses vont changer. Ézéchiel 21, le verset 31 à 32. La Bible dit, la tiare sera ôtée, les diadèmes seront enlevés. Les choses vont changer. Ceux qui sont élevés seront abaissés. Et ceux qui sont abaissés seront élevés. Les choses vont changer au Congo RD. Parce que Dieu a un plan prophétique pour notre pays. Yes! Gloire! Et tout va changer. Sweko bongo na yelongo na yesu ah mangarame mangarame ah yesu azanzambe kolo azanzambe biso tozo tatola tozo yemba yesu azosala tout va changer ah yesu azanzambe ah no sweko wana toko tatola mosanto abondina nkembwe toko tatola mosanto yo abondina nkembwe toko kumisa elonge azali malamwe tuva changer pena mboko yo elongo na yesu makara meme ah yesu azanzambe nkolo azosala tozomona tozotatolango yesu azanzambe sona moni mapinga na lola na mboka na ngai yesu yo abongi na nkembo toko kumisa elombe azali malangwe tout va changer pe na mboko yo abalande elongo na yesu nyose kobongwa na ye azosala ezomona na totatola yes la terre sera ôtée les diadèmes seront enlevés Jésus kumisa ye yes Louez Dieu, louons Dieu, louons Dieu. Offrez à Dieu un sacrifice de louange, c'est le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Le nom de Jésus. Il est le roi de la RDC. Yes! Kumisaye! Bisatoko yembela yetoko kumisaye toko sanjala yeso yo abongina nkembo na esengo. Yeso yo abongina nyoso abongina nkembo azamara yeso yo Kumisa kangamboyo, adonga kangamboyo, ototatola yeso yo, na esengo toyembela ye na losambo na mabondeli na losambo atokumisa kangamboyo, atonetola kangamboyo, biso toko yembela ye toko kumisa ye toko sanjola ye ndenge ninye na esengo yeso yo. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes toujours là. Auto la Sabino, nous sommes kitoko ndenge zalaka parce que na yebi Sabino, Show culturel les émissions et qui taka partout. Auto la Sabino, nous sommes ba talent ndenge ba musiciens bazo se produire à on a vu province à Kinshasa pour qui taka même na lié à répétition. Donc na yebi Sabino masolo zaka toujours na Show culturel. C'est un peu ça donc na yé déjà trop bête ma solo pour découvrir à on a place oyo
ndeko na biso frère David a répétaka na ye na banzi frère David aza mutu ya sikate asina yamba ye na ba émission bomona ba œuvre na ye pe bomoyoka ndenga s'exprima mais lelo na kiti esika oyo asalaka répétition pour to beta na ye masolo elongo na groupe na ye mobimba toyeba ndenge bazo évoluer parce que toyebisaka bino TV za radio te bomoni na za place oyo basalaka répétition na des bonhommes précisément na des bonhommes na 10e rue esika nga na ye toza likolo donc so bomoni nga place na 5e niveau likolo pesa na baluko tozo sala émission kitoko esika oyo frère David a répétaka donc toye équipe mobimba Show TV nde devesi lipasa na Jonathan Lipa Moto mwana matete azana mabele na ye lelo azana mabele na ye masolo eza kitoko bomoni ndenge ba artiste bazobina pona nzambe baobina pona mutu te tokobeta masolo bo découvrir parce que na yebisaka bino soko lingo yeba nde émission eza moko Show culturel tokitaka partout parce que biso toza pona ba jeune talent na ba mbiaka tokitaka partout même na ba bureau partout bisika mutu azosala musana ya bien il faut to lakisa ba œuvre ya nzambe po kende liboso na banzi masolo eza ebele tokobeta masolo parce que toye place ya répétition masolo ekozala muke mais chauffage nde kozala parce que bokoyoka musala oyo eza na studio te ezali soit clip te mais na répétition nde bisika bayebaka tala ya musicien yango wana na ye awa bokoyoka lelo masolo bokoyoka ba message bokoyoka masolo bokomona mabina bien c'est un peu ça vraiment merci tozobeta toujours masolo en tout cas moi maboko pona bino aboko je suis le roi de la RDC yes bon. Bonjour mon frère. Bonjour papa André merci bonne santé ouais par la grâce de Dieu grâce sur grâce ezaka ebele ngana mona ngoka na nzambala pembe nzambala oyo linga kolongola ngo tina répétition tina ba émission signification nango ezaka nini toujours bato na kangai tunela biso frère David alingaka nzambala za mpostolo to ndenge nini. Merci nzambala ya pembe eza pona ko impressionner bato te mais ezali par rapport à la révélation na zwa ki pona makamba mboka na biso. Et Dieu m'a poussé, m'a inspiré à Kola Tanzamba. La robe blanche représente la gloire de Dieu. So tangi na Apocalypse 7 au monde ba santu ba telemili boso mo konti ba lateki banzamba la pembe. Ezo signifie ka kankembo nzambe. C'est-à-dire bato batana gloire. Et par rapport à mboka na biso gloire ya nzambe ezoya. Parce que la gloire de Dieu va descendre, va siéger notre pays. C'est pourquoi ba vision nyonso na mona même ya mboka. Et une fois, namoni lokola match ezobeta na stade de Martyrs bato bazokende bata la match na stade de Martyrs mais namoni mboka mobimba bazoketa la match mbalati banzambala ya pembe. Donc ça représente la gloire de Dieu qui arrive dans notre pays bientôt. Toujours évoluer l'émission mais namona ki na yambaki yo yebisaki nga ozaki déjà on se produit déjà aux en studio na yebité ozaki ce qu'on a niveau nini parce que biloko zo umela trop frère David. On ezo umela te tout après ils ont ndenge nzamba zo mema biso parce que ça musa na ye. Moi je suis qu'un instrument qu'il utilise. C'est-à-dire il y a des mutazo mema makambu na ye na ndenge ya lingeli. Soit à toquer à gauche, toquer à droite. Soit à toquer à droite, toquer à droite. Nous sommes prêts, tous en studio, na sali de Abanzembo, mais ezaka ke tout ça la promotion, il y a un autre bandit siko musala, tu vas dire les canaux télévision pour propager message oyo, batonyo, bainbo kabao kolanda, peuple nzambe partout dans le monde entier, bayoka que musala yango yé et Dieu va toucher n'importe qui pour soutenir siko yo musala oyo et puis musala qui est liboso. Frère David, na zongelio, na banzi a ngana yé lelo na kolingana mona travaux. Parce que wana na plateau yaka na mwa clip na yo toche parfois soit basalela kio oluwa ki soit batu bayemba bachelo ba voix mais lelo nde na koyoka ba voix ba vrai chéri bazawa na moni pe ba frère na biso ya kitoko ba bogar frère na nga beta clavier na ebie boyaka na ye mukolo wana mais otika ki équipe mususu pourquoi otika ki équipe mususu ou bien autant oyo ki choc tirer les eaux yande oké oluwe ba serre mususu yaka botia moi coup de pouce ou bien de c'est pas ça et c'est un peu bandana bon poser une introduction et la première émission na biso tout ça là na Show culturel et c'est un peu yana bongo baza bandeko to travailler ensemble et tout et ça ba on a 18 donc les équipes vraiment on a pas singai bandeko to zo ko bana bango na musala. Très bien, applaudissez pour le président, merci. Ça va sans toutefois tarder. Ngana lobaka musala nde mona nanana parce que to ko bando beta moi masolo boyembi to beti moi lisolo. Pour to sunga pe bandeko bazana ndako ba découvrir musala parce que ngana ya ko sala masanute to yende to lakisa tala
siko tokoyoka nanu banzemu ni parce na lingo bimisa nanu babiloko oyo mususu oyo bomba wana bato bayoka nanu travaux parce que les gens ont place où ça la répétition. Là maintenant on va suivre quelle chanson? La chanson maintenant ezali Bonzambe. Bonzambe. Pourquoi Bonzambe? Pourquoi Bonzambe? Bonzambe na mboka. Eh. Bonzambe na mboka. Na mboka. Bonzambe na kati ya mboka. Toyoka ngwana. Bon, toyoka nanu Bonzambe na kati ya mboka ya RDC. Après tu se retrouver juste après parce que na répétition hein. Donc ambiance toujours. C'est parti. Na yena ngwende ko sopa motema na ngai ona bika makambo la kanga to la kambo kananga na yena ngwende ko sopa bisiko zande ko sopa motema na yo parce que eza tango oyo to bika makambo nyonso nzamba na kapela mboka na biso. Jésus gloire. Actes des apôtres chapitre 9 la Bible dit Saul respirait encore de menaces contre l'église. Mais avant de Kenanzela, quoi qu'il ne voit ça sous ma vie, mais la Bible dit tout à coup, à quoi Moutonio sa hôtel mais la yo à quoi Moutonio sa hôtel mais la moka, Moutonio sa hôtel à quoi parce que c'est le temps de Dieu qui arrive pour la RDC. Yezalaka na motomo kokombo na yezalaka sole. Sola zalaka koboma e, asimbaka etole. Azwaka mokanda po kende koboma na mboka Damase ezalaka ye kokende na nzela kosi na Yuda akwesa ye ezalaka ye kokende na nzela ye libanga na talo ye akwesa ye ezalaka ye kokende na nzela ye elobene tumba ye akwesa ye soki Nzambe atelemi nani yango azalaka opposant. Yes. Soki Nzambe azosala ye nani yango apekisaka ye soki Nzambe afongoli nani yango akokanga yango ye soki Nzambe azotombola Kongo nani yango akonkitisa yango ye. Quand Dieu s'élève nos ennemis se dispersent. Soyez si Dieu est pour nous qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous qui sera contre nous? Yes. Quand Dieu s'élève, nos ennemis se dispersent. Alléluia. Quand Dieu s'élève, nos ennemis se dispersent. Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, alléluia. Qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, alléluia. Quand Dieu s'élève, voyez nos ennemis se dispersent. Banguna ye, Banguna Congo, Bakwaya ye. Si Dieu est pour nous, Jova Shama ye, Jova Nissi ye. Quand Dieu s'élève, voyez nos ennemis se dispersent. Banguna ye, Banguna Congo, Banguna ye. Si Dieu est pour nous, Jova Shama ye. Soki yo selite, na yango akoki kosala makambo yo ye. Oza Nzambe na ngai ye, Nzambe na ngai. Oza Nzambe ekolo na ngai, esusu nga bakongole. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bisikoza ozobetela Yesu maboko ya bien, bisikoza ozobetela Yesu maboko ya bien, yozolanda biso. Betela nkolo maboko parce que Nzambe azotelema mpona mboka na biso. Lorsque le Seigneur va visiter le Congo, toute la terre saura que ce n'est ni par la lance, ni par l'épée, ni par les armes de guerre que le Seigneur sauve. Car la victoire appartient à Christ. La victoire arrive. La joie arrive pour notre pays. Yes, il s'élève. Oza monguna ya Congo, oza libanda na kati ya mboka okokweya. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour ce pays. Dieu va changer beaucoup de choses. Yes, gloire. Le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Et là, tango biso ba chrétien to régner. Nakatiamboko. Yes. Gloire. Jésus. Ozali nyonso yangai. Ozali nyonso yangai. Amitiki na Yesu. Regarde. Ozali nyonso motu ya ye.
na mikabi na yo mobimba Policier. ozali ele basuna Alléluia. Ah. Yes. Vous avez un niveau, monsieur. Kotaki déjà. Kotaki déjà la divinité, donc. La langue est mobile déjà. Donc. Il y a un moment où il y a un parce que vous avez un côté où la langue est mobile. Donc, il y a une délivrance et bandia. Yes, yes. Gloire. Amen. Tout ce continue l'émission, na yoki quand même oh ils stini, ils rumba to. Et à reggae. Les années de reggae, net slow, tout ça c'est tellement mélange. Ah. tout cas yo sala moi babilo mususu mais siko bato bayoki nano façon yembeli nga nazolinga to continuer na lisusu oui to continuer na lisusu na lingi siko oyebi ke sebene pe ko taper na l'église. Yes. Bana nzambe pe ba komobina parce que ba paye pe bazobina sebene biso pe na église faut to bina pe po na nzambe ti eza bongo siko awo na lingi na ba téléspectateur bazotala biso ningisa na no bango bazana ba parler bayoka na no travaux bandeko na biso babina na no pe bakumisa pe nzambe à travers ya loyembo na yo sala mwa iloko mosusu awa parce que to ya on a répétition na yo ka biloko lobaka wana na yo kango ti bato bayoka ngo na ndako beta o ils appellent show culturel il faut to yo ka show wana salimi. Bougez-moi mon cœur, yes. Ingana mon cœur, yes. Bougez-moi mon cœur. Yo zananda kozora na biso ngoni ngana moka dance. Tout va changer. Yes. Va. Ah, tout va changer lelele. Na kongo mboka. No se ko bonga na elongo na yeso. Ah, mangena me. Yeso zanzambe. Azosala apandre abetela Yesu maboko Yesu azazambe toningana moge ankolo Yesu azosala ezomonana tutatolango Yesu azazambe kolo Yesu azazambe tokotatola mosantoyo abongi na nkembwe tokotatola mosantoyo abongi na nkembwe Toko kumisa elombe azali malamwe tout va changer pena mbokoyo elongo na Yesu magarame Yesu azanzambe apandre azobi na Yesu azanzambe choki tiredo yamba Yesu Yesu azanzambe centre réveil to yembela Yesu Yesu azanzambe centre réveil spirituel to yembela Jésus yo toko kumisa elombe abongi na nkembwe toko kumisa mtandoyo abongi na nkembwe toko kumisa elombe azali malamwe tout va changer pena mbokoyo elongo na Yesu manjarame Yesu azonzambe kolo azosala ezomonana totatolango Yesu azosala bana nzambe bobinela Yesu yes tout va changer la terre sera ôtée gloire donc kumisaye sanjolaye netolaye biso tokoyembela ye tokokumisaye tokosanjolaye ndenge nini na esengo yesoyo na esengo toyembela yesoyo tokumisa yesoyo abongi na nkembwe azamalabwe na kongo toyembela yesu le roi des rois tokumisaka nzamboyo alosambona nzamboyo tobetela ye mwa mololo nzamboyo tobetela mabokwe tobeta mabokwe tobeta mabokwe tobeta mabokwe atobuseka mwa moke mpona yesu oyo atoyembaka mwa moke mpona yesu oyo atokumisaka nzamboyo atoyembelaka nzamboyo abongina masanjo abongina masanjo binela ye toko bando kitana ngona si abina bien
abina bien, akata danse, bona yese, akata danse, abona yese, papa André abindeli Jésus, akata danse, abona yese, akata danse. Applaudissez. Assois, yes. Amen. Allez, vraiment. Vraiment, tobini pour la Yesu. Okoloba na ndako journaliste abini non, naza mutu nakobina pour na Nzambe. Amen. Nakobina pour na mutu te. Omoni nga na bini mabini ya bar. Te, nazobina pour na Nzambe, lokumu Nzambe parce que Nzambe oyo ndazo batela biso. Nzambe wana nda bateli pasteur Claude Kabundu alesa. Azolongola na ba poison. Yes. Ba chacha ba poison ti 5 fois. Pour mona ke mutu azana Nzambe ya solo. Bazoko kate. Ba secret na bino komo bima muke tokoyeba bino ba faux pasteur muke. Yango wana ozomona tozobina pona Nzambe wana parce que Nzambe oyo asali biso tozotalema partout. Nazoyebisa bino partout, show culturel partout. Tembete, TV za radio te nayebisaka bino. France, Allemagne, Italie. Nazomona vie na ngai Eric Kabongo, boxeur a solo bezobeta batu na France. Ba jete dojo moko akosakana te ba mindele bazoya koyekola lolenge nini bakosala boxe ya bien et pas mutu mwindu congolais Eric Kabongo asomba ba diamati alemba atika na ye akomi lelo kosala sikoyo masolo mususu. Merci na mama Kiki depuis Canada, vraiment merci pour notre soutien. Merci na mama Françoise depuis Hollande. Merci na sœur Nabiso Patricien depuis France. Merci pour notre soutien. Bozo sala Docking na Autriche, Docking manager vraiment tala batunayo. Frère Nabiso David azo sala musala bien. Bato ko soutenir bango. Akopesa numéro na ye na suka pona kete bato baza posa ba mama nani Patricia na France bato akosunga pona ke musala Nzambe kende liboso mama Patricia olinga kosunga ba musicien chrétien trop boyoka lisusu frère Nabiso David azo sala musala kitoko vraiment na banzi suka ya mission oyo tango kotala ngope obenga tango numéro ekota pour ndeko Nabiso asepela quand même tala zana groupe donc groupe ezo senga pona kete moi soutien ezala pona ke basalela Nzambe musala bien toujours voulez l'émission na moni obini singai parce que tango obini singa na bini pona Nzambe na ye na répétition na moni vraiment banzembo eza ebele même bato batali biso na bandako babini ba pasteur pe babini na bandimi na ba paye pe mususu parfois babongoli motema déjà tant bazota l'émission yo faut baya pe babo baye ba penzela Nzambe toujours voulez l'émission siko awa na yoki o nzembo yembi eta nzembo nini na yoka ka o soki nini ngana zwi kaka tout va changer donc makamunyo ça mabe faut elongo na mboka makamunyo se changer nettoyer beaucoup de choses dans le pays. Très bien. Maintenant on va suivre quelle chanson encore? Chanson tozo beta siko ezali le temps de Dieu pour la RDC. Pourquoi le temps de Dieu? Titre Faisa Bonzambe na kati ya mboka. Pourquoi le temps de Dieu? Parce que tango Nzambe bokondi Nzambe ndezo ya na kati ya mboka na biso. Le temps de Dieu pour la RDC. C'est-à-dire ils attendent au Nzambe à établir ce que justice na kati ya mboka. Très bien. Le temps de Dieu arrive pour la RDC. Ils ont dans Sophonie 2 le verset 14 comme ça 14 au monde ndenge Nzambe azoloba pour na Congo mais na kati ya Bible. Très bien. Toyoka ngona no bato bazana ndako pe ba yokango après tokozonga lisusu po tobeta lisusu masolo quand ndenge ezali. Le temps de Dieu arrive pour le Congo, la RDC. Le temps de Dieu. Lorsque le Seigneur Tanaye Koki Muto empêchera tant bazate. Galates chapitre 4 verset 4. La Bible dit lorsque les temps ont été accomplis, Dieu avait envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Personne ne peut empêcher le temps de Dieu. Qui que ce soit, Ozala nani libanda mboka pekati. Yesu azana makambo sana na mboka huo. Yango msikotaka. Koloto pesio mboka na biso yakayofanda na kiti ya bokonzi ya mboka oyo yakayozongisa
esengo na mitema yaka yosilisa kolela na biso bakongole kitana bokonzi bwayo kitana bokonzi bwayo. Ecclésiaste 9, 11. Ça veut dire la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages. Mais tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Le temps de Dieu arrive pour le Congo. Tango Nzambe Koki, papa, Tango Nzambe Koki, maman, politicien. Hey, Tango, papa nalola mosantwe nalole papa nalola elombe papa nalole papa nalola elombe papa nalole oh yemba alléluia alléluia loué Jésus yemba alléluia alléluia loué église to yemba alléluia Pastor Claude to yemba alléluia Centre Esprit to yemba alléluia Nazomona esengo pona mboka nangae la joie arrive Nazomona esengo pona mboka nangae Zambalinga kotisa biso na repo Osana ni mambo Osana ni mambo Osana ni mambo Alléluia Osana Osana ni mambo Alléluia Osana Osana ni mambo Alléluia Alléluia Osana Alléluia Osana ni mambo Alléluia Osana Lukanga makambo Bongo oye bangaye Lukanga makambo Bongo oye bangaye Jésus, oya benga papa Claude, kabundi walesa Jésus, Yesu abenga biso, abenga basali na Nzambe, apesa ye pakwa Jésus, eza tangwa ye pakwa ye, tangwa mafute, oya benga nga elombe, oya pesinga mosala ye elombe. Apesanga mongongo koyemba elombe atolukinga otanga botuna se elombe. Yes, l'ange de l'éternel. Voilà, merci beaucoup, applaudissez. En tout cas, vraiment merci beaucoup. Yes. Voilà Lukangai makambo poye bangai. Ah, vraiment. Luka pasteur Claude Kabundu alesa makambo nde okoyeba ata ocheba poison ekosala eloko te. Oluke makambo ba secret na bino ezobima. Marc 16 yango oyo ki frère na biso David aucho yemba. En tout cas nzembo oyo na o préférer ngwa ta oya obeta ngo pe na veiller ekosala quand même bien. Nzambe azo lokumu makasi. Na moni toza déjà na suka émission. Pour parce que TV Zangonga. Amen. Message na yo asuka oza nango. Pour na groupe na yo bo répéter jour nini et puis on peut s'adresser nous surtout et on s'adresser na ba téléspectateurs nous sur bazo tala biso bato Brazzaville partout Gabon nazo mona bande ko nanga ya kananga Mbujima Louisa masuika tulume bazo tala biso ko yebisa bango ni bande ko nanga Mbujima bande ko nanga Lubumbashi oui bisa bango nini point noir pe na bosani bango te parce que ba loba vraiment au bosani biso bondeni et puis bande konanga maluku vraiment na ilinga rabino trop choc tirer les okitawa na pe le surtout okitana maluku poto la kisandenge ba site touristique o eza na maluku ezandenge nini pe bandandenge nini batu faut bayeba masolo o eza émission ilinga ko cultiver batu na yebisa rabino toujours pesa message na yo prophète poto bandeni ya ko oui merci pour na programme ya groupe Pasteur Ben Eddie Kazawana, il y a un programme en groupe. Il y a vraiment un message par rapport à ce que partout dans le monde entier. Et là, on a étant un Africain, Dieu a un plan de rétablir l'Afrique. Dieu veut que l'Afrique soit autonome. Alors, l'Afrique sera autonome à travers la RDC. La RDC sera d'abord autonome
Et puis Afrique est comme autonome. Par là nanga lo baboy. Nelo kona monaki. Ésaïe chapitre 66 le verset 15. La Bible dit car voici l'Éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flamme de feu. C'est par le fait que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux qui tuera l'Éternel seront en grand nombre. Na monaki loko la moto. Donc mboula ya moto zo beta na RDC. Et dans un message est belé à ma politicien. Dieu va rétablir ce pays. Je lance ce message à tous les politiciens. Parce que la politique. Non, je commence par la politique parce que c'est la politique qui est la tête. Parce que la dit, quand la tête est mauvaise, tout le corps est dans la souffrance. Très bien. C'est la politique qui est la tête. Bref. Alors, notre pays, ça va rétablir d'abord politique. Et dans mon inoko la moula ya moto zobeta. Et le message est dans mon politicien belé ba okuya. Dieu va rétablir ce pays. Et l'ennemi à Congo, oh bazana na kati ya Congo pe libanda ya Congo parce que nous sommes menacés na bamboka ebele. Ebele ya batu ebele ba okuya. Nazana message pour na Bill Gates. Dieu m'a donné un message à Bill Gates. Le Seigneur m'a dit que bientôt il va tomber. Parce que Azana ma bébé à celle en Afrique. Je parle comme un Africain, peau noire. Je défends ma peau noire. Dieu veut que l'Africain va tomber. Et au moment où on constate que l'individu est belé même aux Alibanda. Pourquoi? Parce que Dieu veut rétablir l'Afrique. Très bien. Et à travers ces grands pays, qui est la RDC qui est le cœur de l'Afrique. Donc c'est ça le message. Néopoliticien, réponds-toi avant que cela soit trop tard. Très bien. Parce que Dieu, le gouvernement de Dieu arrive bientôt en RDC. Très bien. Le baki mutoropé c'est ce programme ya groupe ndenge je voulais Génération de David et allé quatre groupes télézana makambo belé. Je voudrais que le pasteur Ben azawana c'est lui le coordonnateur ya Génération de David. Après sa programme nyonso oeza ya groupe na makambo susu oyo. Nzamba bungi sezoya. Très bien. Oui, comme annoncé na Monsagoli David à lobby que toute la génération David et on va essayer de donner moi un programme nabiso ndenge makambo tambola parce que des ans makambo ebele génération de David dans la vision générale Ezali dans la pensée à Oyoto qui le roi David. David était un politicien mais un adorateur du Seigneur. Et de la même manière, peu la génération de David, nous servons le Seigneur, nous gouvernons les choses, mais par l'adoration, parce que l'adoration fait appel à la présence de Dieu et l'adoration appelle la gloire de Dieu et le gouvernement de Dieu. Et au travers de la génération de David, il y a plein de choses aux anakat. Et on a poussé c'est un peu programme Nabiso pour que mon tour ou contacter Biso ou soutenir aussi cette génération de David et permettre que et Sunga Moussa Nanzambe Keliboso. La première des choses, c'est que tu répéteras chaque mardi et chaque jeudi. Awa na 9e rue et ça de 9h jusqu'à 14h on est au répétera wana bo donc ce qu'on peut contacter biso oyepe ko yawana sur place ou tout comme on peut ko benga na ba numéro na biso ezali le 084 84 14 406 na même numéro wana pe oyepe ko contacter biso sur WhatsApp 084 84 084 84 14 406 ndé oko contacter biso tout comme au repère au Kenepe sur Facebook parce que tu as une page officielle na biso o ezali génération de David officielle de sobeti génération de David officielle au komona makambo na biso ebele na kati ya de vidéos ya émission ezana makambo ebele et na kati wana pe ko komela biso pe to répondre directement tout comme na YouTube pe ro Kenepe na génération de David car génération de David sur beti yango na YouTube de même pour contacter biso kuna au travers wana ndé ko zo ba détail ebele en tout cas tozana bosenga ya batu nyonso oyo bazali na souci ya musala na nzambe balingi ke musala na nzambe ke liboso la génération de David a besoin ya bino parce que la vision est tellement grande mais tozana besoin ya bosenga ya batu parce que provision nzambe apesi na génération de David ezaka bana na nzambe oyo bazana motema wana balobi ke balingi ba soutenir musala nde au travers yango nde musala ko ke liboso toza déjà na suka émission na pesika merci na pasteur Claude Kabundu Alessa mutuna nzambe en tout cas papa nzambe wana nzambe na yo azosalela biso trop tozotambola partout tozomona ba quartier tozomona ba commune tozomona ba avenue ndenge na ndenge à travers ya nzambe na yo wana tikali kaka pona kete ba fongola ba frontière choki tirele banda kotambola Brazzaville bazobenga trop bozala kimia bandeko na ngana kokita wana na kosala ta 2 semaines ba émission kaka tozosala donc lipa moto akomema laptop donc to enregistrer to copier to enregistrer tant to koya to komo ko lancer kaka donc bozo zora bilo parce que chaque traîne makam
Voilà, merci na Devinci Lipasa Oyazak Sima Caméra, merci na Jonathan Lipa ya moto, moi na matete azana mabele na ye, vraiment na pesio merci belé. Merci na Kapela TV, moi na Bumbu, merci na DTH Kabengele, merci na William Mfuni, Papa Bokilo, Etienne, merci na Papi Kelly Boaboa, et puis merci na Aimé Bidoya, régisseur, patron. Vraiment, na Lingarabino trop, boza ebele, ba journaliste nyo sur Show TV na Lingarabino, ba vrai chéri. Boza ebele, botika na kimi ankolo, nzambe akolo de kabundu ale saza na banda kuna bino. Ba poison nyo surtout ba tiela bino na banda ko boya mape ba onction na ekende ebima. Na komona Yesu, merci na tikelo plateau. Sakana nango vraiment bayoka. Merci. Nous sommes presque déjà à la fin. Je remercie tout le monde, tout le peuple congolais, toute l'église, corps du Christ, et précisément l'église centre de réveil spirituel et pas Papa Kabundi Walesa. Aux Arana Fardo na pe pona mboka na biso. C'est-à-dire bato nyonso bazo soutenir musala ya Nzambe. Nzamba otira binote. Yes. Gloire. Bote maman likolote, tout ça dans la souba. Yeah, baba wa mbinguni. Oh, juga.